jour, Mbonda Congo Central, maison de communicateurs professionnels, MC Pro. Kosala bolamu ezali momesano. Tozali na plus de 110 km de Mbanza-Ngungu na mokolo ya dimanche 12 septembre 2021 elongo na honorable Rachel Diazanguka ye oyo azali honorable député ya circonscription ya Mbanza-Ngungu na retour na ye na nsima ya invitation oyo awutaki na mboka babengi Kimpika. Autorité morale ya ONG Tombokolo asalaki escale na ONG Tombokolo na site d'alphabétisation na village Fouatou. Na poste de santé d'État Fouatou, ezwamisami na infirmier moko na kombo ya Vuma Ngonda Joseph pe na réceptionniste moko. Kuna tokendaki kokuta bamaladi oyo bazalaki hospitalisé bazalaki 5 pe na mama moko oyo asilaki kobota. Kasi makambo ya pasi oyo honorable akendaki kokuta kuna ezali ete ba condition na centre de santé oyo ezali soki malamu mokie te. Baminganga ya makasi bazali te, bambeto ezali te, bakisi pasi biloko nyonso pasi na kati ya hôpital oyo. Surtout ba ophtalmologue ata moko te. Nde mama Rachel Diazanguka akendaki kokutana na ba mama mibale oyo bazalaki na ba problème makasi na maetali miso. Epesaki pasi pe mawa na motema ya honorable Rachel Tsona koyoka lolenge nini ba mama oyo mibale balelelaki lisungi euta epai na ye. Kitoma mona kideni. Sina amiga ka mono passer 10. Et yana pe kona bo mata de ba ke traiter makati 10. Flou kaka. Changement 4. Jadi na ndo mbele ko mama Rachel kala ka moto msaki sankatu. Ndo mbele ko mama Rachel pensaki. Elongwaki honorable Rachel pona ko continuer toujours mobembo na kozonga akomaki na village Fouatou Mbemba. Kuna lisusu akutaki mama na likambo oyo ezali ke mobange moko ya 90 asilaki kokufa nsima ya malade na mikolo mokie. Kor elalaki kaka na ndako po ete mboka oyo ezali na morgue te. Epesaki motema ya mama Rachel mawa pe pasi ye akitaki pona kokende kokutana na famille oyo etake molobeli ya population liboso ya assemblée provinciale. Epesaki pasi na motema na ye. Na yango bana ya mowei oyo moko na bango azali enseignante na ONG Tombokolo ya village oyo na kombo ya mama Yala pe na papa Sanu Maduki bazangaki kolakisa ba satisfaction na bango te na geste monene oyo honorable alekaki na kosala po ete honorable na motema na ye atikelaki bango mobange na enveloppe toyoka bana na ye mibale ndenge bapesaki matondo epai ya honorable Rachel Diazanguka. Vraiment yanitete ntomene félicité nzambi ya kutuvanga yani zolele maluti labo kwa mama Rachel remerciement eva mesa manzami eva mesa mankangu kwa nkangu mbote beto baboto adiata munzila emosi ya zola ye ya ndongo koloza mbote kadi salukiki kifuti sosa bavingana pasi kuntwala bankakampe besa basanchene saluka mama Rachel mama luti di papa malgré par surprise mais geste kapsitidi na yambote vraiment remerciement bikanzambi ka nkomena bibikondolo. Toyebete honorable député à circonscription ya Mbanza-Ngungu Rachel Diazanguka le 1er août azalaki invité na église locale oyo ya Lubingwa pe le 12 septembre azalaki invité na église locale Kimpika. Asalaki plus de 110 km pona kokoma na mboka oyo. Chaque jour, Mbonda Congo Central, maison de communicateurs professionnels, MC Pro.